toute la communauté. Dorcas Boloko Koko Abino Bolingara Mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal, en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout n'a pas question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme il y a bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau bozo na ba tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na ngaka, bo moni mapeka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Lipeka na nga ngoyo. Yangoyo, bo moni komi. O mapeka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bo mona. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique, muta aussi lisanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Na danga na nduta. Yango nduta la nganyos eze sila. Grâce à Esther cosmétique. Na ose le bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro na nga na tie wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bon ezate. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kute esila. Comme biso na ba to chechoko, metane esila, ba noir esila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulot le roi a maramboizate. Maramboiza. Ngana sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo, non compte. Bon mo le kwa mkongo na nga. O moni. Bon mona, dans na ko sabine le o moro te nga ye yo. Nga yo ka boloko na bino nga yo ka. Donc nga ye yo, na donc. Na koma mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu mundele. Donc na koma mundele. Grâce à Esther cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata bino ba lo posto na bino. Oh, nga tampoué comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Ndeti nga na ndoto tchoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge té. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Allô, voilà, bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci d'être là, merci de partager et surtout merci de commenter. Binonyo Soroyo, Bota Arabiso, Bolandranga, en direct de Bolokoko officielle. En tout cas, merci Nabino Boza ébélé partout dans le monde, Boza ko s'abonner, Boza ko liker, Boza ko commenter, Boza ko benga. Et merci vraiment Nabino Boza ébélé. Nandenge ya kosakana te. Voilà. Dorcas Bolokoko azara na pona bino tozara na pona kolobela makambo oyo etali actualité ya théâtre na biso trolemate kolobelango. En tout cas, nous sommes là vraiment pour ça. On va pas se fatiguer pour parler na makambo eza ya actualité ya théâtre na biso. Bandeko, merci mingi na Sam Kuku, merci na Mama Eme Kuku, merci na Mazozo. Et na zebisa na baba kuku nyonso to kendota ba film na biso na les abakouk de SB tozana mobali ya soso na kati ya SB officiel bientôt tozo dans les temps. En tout cas, to kende kuna to kende kotala ba film to consommer, to partager, to liker, to bosanate. Partager film na yo, consommer, yango liker, yango bino nyonso o bolingara sila, bolingara l'impératrice, bolingara la maman de tous les abakuko bosanate, kende kota la film na yo, ta la film na yo, partager ngona baninga no nyonso. To consommer ba film, to tala, to liker, to commenter. Voilà, merci mingi. Bande ko ba bolingo makambo eza minene eza ya koyinda. Bino bovanda wa boyebe loko ezele kate. Nga na esaki bino ngai soki loko kolobeza te na koya te. Soki ya kolobeza na koya. Et surtout mikolo makambo ezela na ngambu na biso te ezela na ngamba ba voisin en tout cas bo s'attendre que na koya. Yo mutozara wana na commenter pona ko commenter nga boloko ko kipi makambo na monte ba film ekoti. Tia ngo na mutu na ko commenter nga bêtise wanti pona ko kipe. Ah, na ko kipe parce que bango so qui est un problème ya FB bayaka mobimba bayaka ndambute mobimba bayaka na ba analyse na bango à la con mobimba donc ya biso pe
soki bango eyindeli bango tokoya koloba. Lelo tozo lobela ba audio. Batu ebele bazo luka bayeba ba audio wana ezoloba nini oyo eza epa ya demeure. Ba audio o sara lobaki soki ebimi ekozala somo. Ba audio wana ezoloba nini. Ba nani deja ba yoka ba audio wana. Je cite les noms ya batu o ba yoka deja ba audio wana. Vincent Chilouz a yoka ba audio wana ya Belleville. Il y a conversation à Belleville entre Belleville na demeure. Aisha Koko a yoka ba audio wana. Il y a conversation à Belleville na demeure. Même Mams a yoka ba audio parce que na ba audio wana o Belleville a lobaka. Victime ya makasi eza Mama Olive. Mama ya batu mama na vanda soki na vandi boye. Na oka mutema pasi mama oyo soka kota s'approchera na ba comédien te mais mama oyo alingaka za na valeur na ye lelo ba artiste et comédien bo komisa mama oyo eloko ya pamba bo silisa mama oyo valeur parce que mama oyo ayaka ko embrasser bino mama oyo ayaka ko sunga bino mama oyo ayaka ko pesa bino valeur mama oyo asilisaka bino ba artiste et comédien complexe ya $500. Pose à $500 à l'époque, il fallait qu'un benga yo na ba producteur. Et puis ba repéto 500 te maman kaka ya mikie. Maman wana ya kolongola bino complexe wana no liboso. Et puis kaka mama oyo aye encore kolongola bino complexe ya ba voyage. Mama Olive Lembe o Kabila alongola bino complexe wana ya ba voyage. Mais lelo kaka ba artiste wana nde bokoma komona mama oyo eloko te bokoma kosala oyo esengeli bosala pa mama oyo cher ami Dieu juste boye bango Nzambe aza juste nzeto esungi yo na moi na elanga kokata yango te lelo bokoma wa mama Olive ya ba quartier na bino ya batata ya ba comédie ya ba veni na bino grâce à cette dame Olive Lembe Kabila. Mais comment bokoko la reconnaissante te ou reconnaissante ata mukie te na bolamu ya mama oyo bande konangai tozo lobela siko yo ba audio oyo wana o Belleville awanda ko la demeure soki bozongi na émission ya bia Sarah lobi émission ya nani kombo nani ya Vincent alobi na kata émission na lobi nga na bengara Belleville na bisaka Belleville fait très attention na batu oyo zarana bango à chaque fois bo solo laka basalaka yo enregistrement Belleville ania kango aboyi yango na minute où je vous dis Belleville azayi été le bak e batuni na télévision ba koya ba luka ba kosa bato boyebi ba proche ya Belleville bo benga bo tuna ba koyebi sa bino ke Belleville na minute oyo ça fait depuis Sarah bimisa likambu wana Belleville azayi été. Même ba tournage na ye ndenge ye moko assistaka na ba tournage na ye mikololo ye mutazo assister te mutazo ko assister na ba tournage na ye Marina. Allez vérifier. On va vous dire mamnoye sabino qui est solo. Nga ko sa bino te nga linga lokuta te. Bobenga ba koloba na bino ke oui. Mambu fi wa lobi. Et puis ba roka mon yebi ngo ndenge nini eza solo depuis Sarah. Pendant que Belleville a dans ma conversation na demeure. Demeure abandaki c'est fini. Demeure abandaki ko enregistrer Belleville. Ti bazo kende pas maman Olive, Belleville aza ko se plaindre et pas ya demeure. Makambe manda ko l'équiper ya maman Olive. Demeure pendant que Belleville aza ko se plaindre pas na ye, Demeure abandaki ko enregistrer Belleville. Yango bomoni Belleville alongwe pa ya mama Olive. Na dozo nsebino kaka na rafraîchir bino mémoire moi mukie. Demeure ayaka asailera mama Olive émission. Bon raisonnez bien les abakou boti zanga JM boko mona Demeure ayaka asailera mama Olive émission. Asailera mama Olive émission a débordaka makasi sur mama Olive. Même batou a Belleville presque belé basailera mama Olive émission. Émission on a basailera mama Olive
bazalaka envoyé par qui? Bazalaka envoyé par Belle-Vie. Belle-Vie ne mutatindara bango basale la Mama Olive émission. Demer na mael azanango pendant que Belle-Vie wanda ko sale ba envoyer nyonso wana ko ebise makambo Mama Olive, ya banda ko enregistrer Mama Olive. Ko enregistrer plutôt Demer. Abanda ko enregistrer Demer. Et Demer banda ko enregistrer Belle-Vie. Enregistrement on a ti bon mon qui Vincent a bengara Belle-Vie na émission pa lobaki yango parce que Vincent bango ba yoka ki ba voice wana. Demer kaka na bato azarana bango, bato ya proche ya ye en dehors ya YouTube ayoki sa bango ba audio wana na ba enregistrement o ya banda ko enregistrer Belle-Vie. Bato wana ba vu yango ba memi yango et pas ya ba Vincent. Je vous dis si la yoka yango Vincent yoka yango même Aïcha Kokwaza au courant nango ba yoka yango. Mais ba la réaction te, ba boya ko réagir, ba boya pe ko loba. Na bato ke ba loba ke tala kutu beta ba vanda ki me ba garder silence. Pourquoi? Ba probango ba boyi parce que ezali kambu na bango te. Nde ba garder silence ba boya ko la réaction. Mais eloko yo, soki ezalaki ke sila Moutazan ko enregistré Mama Olive. Eh, koué na maboko ya Belle-Vie. Mais awa, ero na toile awa. Tonga ki toza na ba audio wana. Parce que je vous dis que ba audio wana est tellement grave. Je vous dis très grave. Je ne crois pas que ceux qui ba audio wana bimi. Belle-Vie a revendre sika a vandi. Yango bomoni aza yete. Na minute où je vous informe, Moutazo diriger ni Inès et Marina là-bas. Belle-Vie a sous tournage. Te bo benga ba sabino. Ayaka qui sous tournage te. C'est Marina là-bas qui dirige dans le tournage naïe. À partir de là quoi. Alors que pas Vincent. Abete que encore era yo qui que Sarah a confirmé parce que il y a des choses au Sarah lobby et ça makambu oyo. C'est vrai que Belle-Vie a loba yango na demerto o ya sala bango. Belle-Vie c'est dit que neni makambu wana nga na solana Sarah te et komi et pas ya Sarah. Donc Belle-Vie la minute aza très abattu par rapport à ba audio wana azo bangi la vie naie a moni que vie naie est commis à danger. C'est que makambango o Belle-Vie loba eza ndenge nini. Pour selon batuni bazolo ba ke ba audio wana soke bimi Belle-Vie azo risquer ba ça à la prison à vie. Ba audio ngo elobi nini ba enregistrement au Demer manda ko enregistrer Belle-Vie sur ma Mama Olive et c'est là qui nini bon et là on a ce que c'est là qui est si là mais héros yo actually ah et ngezaka yango sur l'actualité ngezaka yango makele les sala qui est kenda qui est zonga qui est vanda qui est bema qui est fingama qui elinga qui est la kaka yango c'est parce que si là amoni keza makambu na ngati na rolo bangote Vincent pina ki mukolo azanango amoni ke za makambu na ngati na rolo bangote Aïcha également abi eza problème na ngati na rolo bangote mais Vincent tellement qu'il a mutu a tombola ki téléphone pour na ko prévenir Belle-Vie fait très attention atangela ki komba mutu te alors bi fait très attention na batu oyo yo bengaka osola na bango ba enregistraka yo Belle-Vie andima kité. Après émission ya toka ya Sarah, nde Belle-Vie a ko croire na makambu oyo wana ki babandaki ko enregistrer et pas ya Demer. Oyo commissaire lelo aza par terre, azo yebate abanda wapi. Yango babaku soki bozo yeba. Na yaka na esaka bino na lobi. Ti bomoni babundir batade babana wana ba ya salte wana ba yams basangani bakiei et pas ya Sarah bayebi ke Sarah azana ba vérité ebele oyo ya yebi sur Belle-Vie et Demer oyo Demer ayebi sa Sarah sur Belle-Vie soki batiki yango Sarah aluvon le chose akoya abimisa nyonso era ko bimisa nyonso Belle-Vie a kokoueya et cause la problème ya Belle-Vie yango moni bakenda bolanda bozonga Sarah le banya lobi ngana luka bango te bango ni bayana ndaku na ngai to sala mascara to la batuke
maram na lobaki eza ya lokuta poto finga asila. Bozoye babaku bozonga na rafraîchir bino mémoire muke bozoye ba mna isa bino bolanda ki yango bino moko pa Sarah. Donc Sarah ninga za boye na ebite pourquoi bokati match avant il fallait botika match ekende nango. Pourquoi bobengaki bolelaki? Parce que boyebi ke il y a des choses où eza grave, très grave oh Sarah yebi. Ya belle vie oh demer ayebi ça y. Ndana yebite. Makambango oyo belle vie oebisa demeure sur maman Olive eza nini. Parce que à l'heure où vont les choses bande ko na ngai ekobima to kosilisa 2025 te makambo ekobima. Déjà er belle vie aza lisusu yete. C'est-à-dire que makambo eza na minute on a c'est bino vérité. Belle vie abengani na mundirba. Abengani mundirba. Abengani tade, abengani bango nyonso, alobi alingis komona mutu pembeni na yete. Parce que bozo enregistré ngai. Abengani bango na minute on oyebisa bino à cause ya ba audio wana. Bandeko, parmi nous les abakou, parmi nous les communicateurs des abakou, toza bato ba solara na sile. Ba benga pena mam si boeta mso inerpe ba zui pe ya solo là. Mais batikala jamais ko penser ko enregistrer si là. Oyebi so koza vrai na batute yo mo kozara vrai na batute batu pe ba kozala vrai na yote Bible elo mo ga deje mo lo ba mutu abomaka na epée akufaka na epée belle vie yo zo boma batu na epée yo mo pe fo kufa na epée wana ifo elia yo ife boma yo yo se la batu bolamu après ko yo beteli des mères aya feli mutu wana mission. Au Kabela Jérémie $200 après opération na ye. À $100 à maman na bango $100 ya ye. Mais lobi nango oyo ko yebisa des mères na batu na yo ba komi ko yo ko finga Jérémie ke bazongisa Jérémie bazongisa mbongo oyo yo pesaka madada. Imaginez-vous. Mais obosani makambu nyonso wana obosani yango. Mais or que yo ba enregistrer parce que demain on nga bandi wana Sarah va clair. Demain on ba bombe oyo ebisa Sarah oyo pe ke belle vie atinda ba finga batu. Atati demain a finga ki mimi. Ezala ki code nga na ebisa ki bino ba tinda ki demain a finga mimi ka bongo. Chez belle vie. Qui demeure ailleurs à s'en charger nabatu avani boya bani ko finga gesho avani boya bani ko finga intel mutati ndaraye ezara belle vie moi na ngope na mayele aboya ke lelo soke yindi makambo balukile abandaki ko enregistrer belle vie nde moi ebani ko sa sarabi ngai batutu obela tindra nga na finga bango na enregistra kaye era lobananga taso to vai ne boye ce to solo na tira toujours enregistrement na enregistrer pour ne pas que un jour awanga na makambo ya ebisakanga alobi na enregistrer ka belle pour ne pas que un jour awanga na makambo ya ebisakanga belle vie bilia ki yobikoki au moins no komi na suka yo kotonga mama Olive nini to yo kofinga mama Olive nini. Parce que vie oyo za nango lelo ozi on a théâtre te vie oyo za nango lelo si ozi on pas maman Olive obanda théâtre kala théâtre sourire yo te yo seki pona maman Olive lelo vie ne va changer pona maman Olive mais yo kotonga maman Olive nini oyo ko finga maman Olive mutu abongi si yo vi apesi yo bon apesi yo vi oyo za nango lelo zui quand même respect ata ya mukie eza grâce ya maman Olive soki maman Olive te meyo ngozo ba respect wana te comment za reconnaissante na dame oyo te boko mo ben akomi ko benga batu batini la Sarah mo po Sarah lo bate Sarah yaka koloba match c'est aussi yo moko lobi bo vider ba vase
mutu soka aza mabe il faut mabe wane futa ye mutu soka aza ndoki il faut ki ndoki na ye efuta ye belle vie azo détruire il faut ye pe azala détruire parce que dossier sur ezaka ya fila mais biso tonga to pe mate mais ero bo sambu si la ville qui chasse mobima réseaux sociaux tout ebi que si la tonga mama Olive mais tala bino siko lelo de yu banda ko finga mama Olive ozo benga demer ozo loba maman ngwata 100% ata za mabe tala ta 1 minute mabe ya bola moi sala yo tokoya